Ma grande famille, je vous salue au nom de Jésus. Bato ebolandaka chaîne ya Mama Lorraine Mbala TV tika kimia na nzambe. Pe bolingo na ye ezala partage na biso. Apesi biso ba bon dimanche. Dimanche et l'amour pour la mutu nyonso. Eza mutu muso azui temps ya kokende prière te na raison songolo pakala. Lokolo azui temps ya kokende prière te parce que makambo bien eza awa. Bon, on a chassé à secret za awa. Donc ya mbona banda secret parce que le coup les a dimanche bible été to kanisa moko na sabata pe to bulisa yango moko na sabata pona biso to adopter ngo comme ezala dimanche yango to célébrer Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Maramba bien eza awa donc kolongola te maramba bien solution eza awa pona ba femme mariée. Les leux dimanche ils ont battu sur la prière te nalingi tozwa moi passage mon quoi exhortation moi mukie tozo lobela na Jean 3:16 ils a verso to bien ngo penza belé to bien ngo mi moi ata moi na 6 ans à pour démontrer ngo parce que bando déjà ba na record de dimanche aza capable ya ko lobela passage car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nzambe tango alingaki mokili. Soki nzambe na bolingo na ye alingaka mokili na munoko te apesaki biso mwana moko Yesu Masiya. Soki nzambe apesa biso mwana na ye moko. Soki nzambe apesa mwana ne moko ebongo eloko ozoluka nzambe apesa te pourquoi? Et loko ozoluka wana soki a se sacrifier apesa o mwana na ye apesa yo fils unique donc eloko ozoluka wana ezotungisa yo esisi yo même pour ça revivre oseka tango ozaka na bato tango tikali yo moko ozaka suna posa revivre te nanga yebisa okaka soki Yesu apesa o mwana ye soki nzamba apesa o mwana Yesu Masiya donc eloko ozoluka wana nzamba za capable ya kopesa yo komitungisa mate alingaka yo apesa yo Yesu. Donc c'est que le rozo luka santé a opesa yo, libala a opesa, kimia a opesa, momo a opesa yo. Et celui qui a bongo te. Tant to lo bakake moli monepe mana kimia, muto moli monepe marana kimia. Asa muto yo akufi kati na Yesu. Yango omoni lobi ete même si akopesa biso vie éternelle, après cette vie, eza la vie mususu. Donc, yango tolobaka molimo ne pesa na kimia parce que molimo ne pema na kimia parce qu'après cette vie, eza la vie mususu ezalaka. Même si okufi, lokolo okufi kati na Yesu, mukola suka ta mukelele ko beta okonetwama. Okonetwama. Donc, ndima ke vie oza nango eza vie éternelle parce qu'après cette vie, eza la vie mususu ezali nzambe apambola biso asala biso bolamu tomoni na baki secret eza awa secret eza awa wow secret na biso yango oyo basi ya mabala ba femme mariée voilà secret yango oyo ba femme mariée secret yango oyo eza banzete. Pourquoi tu as banzete tant on rebenga on comprendre eza makasi parce que ezala pe makasi ezala petete ezala pe makasi banzete yango ba mama o eza secret ba mama basi ya mabala ezala makambo mususu ezala ka il faut ba papa ba yeba. Même Bible ezo témoigner ezo lakisa biso eza pe na makambo mususu ba papa biso ba mama toyeba te na on peut sa référence nzambe tanga asolina Abraham ayebisi Abraham pesanga mwana moko Isaac Abraham asolena Sarah te. Oui pourquoi asolena Sarah te parce que ebeki so asolena Sarah oboya Sarah linga te parce que tala mwasi aza être moko osati sango ba jete yaya toza ba être moko non toza béni na nyonso toza capable ya ko bouleverser monde toza capable ya ko bouleverser monde privande ba papa ba fuka maka eza likambo moko boye papa fuka mi yaya donc toza être moko ya osesa biso ba jete et ba secret pe zalaka et lorsqu'on a la kamwaka yo makambo nyonso betelaka papa maman. Même Bible, et ça la makambo sous oh moi ça bête la papa te. Comme
kobetelaka papa te kotaka confiance nyonso na papa te eza makambo mosusu secret yo na nzambe eza makambo mosusu tosololi na nzambe esili parce que bapapa mpe eza makambo mosusu babetelaka biso te eza derrière libala eza makambo mosusu secret ya yo na nzambe yo ozobetela papa tout ozobetela papa tout pourquoi eza makambo mosusu abraham abetelaki sara te esukaki ye na yesu bo excuse nga vraiment koloba ezaka pasi bo excuse nga papa okata te papa tikaka bo excuse nga koloba ezaka pasi eza makambo mosusu naoforce fois parce que nalobi makasi nde lelo touti na montagne ya sapin na kasangulu bisika wapi touti ozwa nauti ozwa révélation oyo naboyi kolekisa video wana parce que tiktok eboyaki yango naboyi kolekisa yango misusu mpe youtube ekoboya yango naboyi kolekisa yango parce que baverité mosusu oyo ezalaka eza vérité mais omona bato baboyi yango parce que nakotaki mpenza na mozino mais tiktok eboyi yo nalingi nazala mpenza te ekoto obeta secret ntango obenganga na telefone ntango obenganga tokobeta parce que eza lisolo ya bamama infidélité abu pia mwasi bapesela mbongo yaya infidélité esili nayebisi yo deja na bible abraham asola na sara te ntango akende kobonja isaac asola na sara te esuki wana te rebeka ntango azwi zemi ya esau na jacob ntango zemi ezotungisa ye rebeka akomaki pre ayebisi nzambe eloko nini malamu kutu zemi oyo elongwa rebeka babeti lisolo na yesu na nzambe babeti lisolo na nzambe rebeka ndayebaki ke aza na bana mapasa isaka ayeba ye te rebeka ndayebaki ntango basolaki esidi l'éternel ayebisaki ye oza na nzambe mapasa leki ndakodomine tomoni stratégie oyo rebeka asalaki mpo lipamboli eya pa nani eya pa jacob isaka aza serviteur de dieu me ayebaki mabombami wana te voilà bamama tolobaka makambo eza ndeo ya bible te tolobaka makambo eza na kati na bible donc preuve ane yo olingi abetela biso eza lisolo kobetela no papa te mpo papa akoyeba yango mpe te papa akoyeba yango papa aza fidèle na yo ata ayebi yango aopose problème te mais papa oyo aza libanda aza na libanda wana aomeno vidire donc ntango osololi na nga ozwi yango ezala likambo ya yo moko secret ya yo na nga malolo ocomprendre mutu na mutu nga naza na ministère ya basi naza na ministère ya femme sage naza na baprovision na ngai naza na biloko na ngai nasalelaka na ministère voilà eza disponible limero na ngai yango wana benga ngai okoyeba eza nini ntongo oloba infidélité esili eza nango te ya kotuta mela te sala so mpe ndenge nini te tokisa ete eza ya yo mama omoni yango eza ya yo secret na yo eza ya yo okobomba yango eza disponible mais et ozala disponible vraiment le 21 parce que le 20 nde tozosala clôture le 20 nde tozofungola jeune biso ya 21 jours tant tofungola jeune biso ya 21 jours nde le 21 oza na posa ozwi yango mais epekisi te parce que bato déjà basali déjà bacommande kaka mwa mokie oyo natiaki na Facebook bato déjà baza toza déjà na 10 personnes oyo déjà basali déjà commande oyo mpe baréserve oyo mpe bapesi bambongo na bango déjà 10 personnes déjà tomoni eza nango ebele te eza mokie eza nango ebele te eza mokie eza mpenza ebele te eza na $50 eza na $50 ka nzete moko ozomona nzete moko ozomona oyo eza nango na valeur te $50 wana opesa wana makambo ekosalela yo eleki $50
$50 ozopesa pe kokanisa te ke ozopesa mbongo wana ovwa misanga nasala so pe nde jamais mbongo oyo ozosombela wana okomona baresultat nango ti tokóma na fin de l'année na olakisa otala sacrifice osalaki $50 wana eza osombela oyo osombela bomengo na yo oyoka te ke mobali na boti libanda oyoka te ke mobali na boti libanda mama pesanga confiance oyoka te mobali na boti libanda olembi mobali mobulu makasi mobali mobulu asilisi bana mike na kolinga olembi olembi te mobali aza bien privé na yo moko mobali aza ya yo car la Bible déclare l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux pas les trois et les deux lokola balobi et les deux esengeli mobali azala bien privé na yo esengeli mobali azala bien privé na yo yaya na ye nanga te ke baprophétesse nga na kombataka basala nzambe te parce que toza base biso nyonso na 1 Corinthiens 12 na koya te ke nzambe alakisi nga mpona mutu boye nzambe la biso travaille ya bongo te nzambe atravaillaka bongo te na boyi nalingi te na kombataka basala nzambe te naloba te ke ya faux non tokeka na makomi nkola suka tokoyeba bilembo nga nalobi kaka infidélité etombe eza nango ebele te eza ebele te welela mama welela oza na poto olobi ke naza na posa nazwa yango partout bisiko kozala so oza na possibilité ya batindela yo $50 à part opesi biso bisika toke kotikela nga na kotambola natikeli yo na agence ekomela bisika ozali ekomela bisika ozali okozwa yango badetail nyonso benga nga na numero wana benga ngai na koyebiso eza nini benga nga na koyebiso eza nini osala nango nini oyo eza mpona basi ya mabala soki mpe oza femme oza fiancé eza tellement eza trop spirituel soki ke eza na barelation mosusu ememaka mpona libala te non eza na barelation mosusu ezalaka nango pont bokutana kaka bokutani mpo okutana lipamboli ya vi na yo e soki otravaille yango naza vraimen sur te na bafiancé nga na otravaille kaka na bafemme marie oyo bapesela ye mbongo parce que so boza fiancé bokabwani nayebi te soki okosala nango nini ozongisela papa to okotikala nango parce que ntango okotikali nango omoni ke osali mutu eloko basalaka te eza vraiment trop spirituel eza nango banzete nasambeli ka likolo nango nde tomona huile d'olive mafuta oyo Samuel apakolaka David eza oyo tosalela te eza huile oyo te tosambeli ka mpo nango ekomi automatiquement ba huile oyo bawandra biso na baeglise est ce que eza vraiment huile oyo bouteille oyo Samuel asimbaka mpenza soki eza même bouteille oyo Samuel asimbaki gloire à Dieu mais soki eza même bouteille oyo Samuel asimbaki te raison pour laquelle mpe eza banzete oyo tosali eza banzete tosambeli mpo nango etransforme ekomi eloko mosusu wana ekomi sikoma eza masolo ya basi eza masolo ya basi na basi mutu oyo mobali ayebi nzoto ya mwasi il faut apayer dot c'est biblique il faut apayer dot yo mutu ovanda yaka tovanda babala yo te il faut mobali apayer dot il faut abala yo lokola il faut abala yo parce que ayebi nzoto na yo yaya ozaka so mona leka te non ozalaki na erreur oyebani na mobali babali yo te yaya akeka boy non il faut dingama il faut abala yo apesolo mbongo il faut obligation il faut parce que yebi nzoto no wa machine ete il faut abala yo apesolo dot voilà yango yo eza disponible eza na $50 oso oza na posa nango yo tinda mbongo na yo tokomela mbongo te na komela mbongo te il faut ozwa eloko na yo il faut ozwa eloko na yo eza pende ebele te donc soki na longo déjà 10 oyo bato bazwi tomoni ke otikala nango mokie
etika nango mukie eza na bato bazwi misu baza na Matadi misu baza na Kolwezi misu baza na Angola na bisi bango bazela à partir ya le 21 basali ba démarche so ba otina bato baya kozwa batindi bato baya kozwa bazwi yango mais wana déjà bapesi bambongo na bona kolakisa bango na kolakisa bino bambongo déjà batindaki ezali bambongo wana na olia na ngango te eza eloko ezo salama et toko filmer pe musala mbongo na bino e sala na biloko wana et voilà na lobby eza $50 tinda mbongo na yo okozwe eloko na yo le 21 à partir le 21 le 22 le 23 oza mieux placé ya ko récupérer biloko na yo. Merci beaucoup numéro na nga yango wana na lingaka bino tellement mingi topesa la ka chance topesa la chance eza na mutu na mutu o nzamba pesa émission na ye tozo sungana te pourquoi parce que tozo la leadership nazomi tuna est-ce que un Corinthien et ça partage na biso est-ce que l'histoire kolo bangana leki litoi est-ce que litoi kolo bangana leki zolo mutu na musala na ye mutu na musala na ye mutu na révélation na ye tomi dinga na révélation mutu te et sala mama la mute totika mutu na don na ye totika mutu na révélation na ye to juger te totika mutu na révélation na ye c'est ça aza baza yebi eloko nini sala ki asala eloko wana voilà malolo pièce na biso ba femme mariée eza disponible même si bozana mobali mais abala yo te eza disponible pour na yo. Merci, bye.